nzamba sa bino grâce boboti fruit na bino ça la kitoko makasi ça bien mais ngana loba toujours que bana ndenge biso to ben Afrique bana bazala ya papa te bana ba papa te bana bazala ya mama papa ya aka kotika semence papa tika aka semence moko boye atika ba bilengi na ba guna ya tikeli yo mais sans pour autant yeba ke yo ne somme to mo me ma charge zemien ils arabien mais bazé même abe ils ala c'est à toi maman sur otala bana bazala ya papa te bazala vraiment ya mama webi papa pozora ma bete bana bazala biso mibale ya papa na maman mais en tout cas principal bazala ya mama webi papa biso ko mema zemi eza facile bande ko bele bakufa to bakenda kaka pona zemi o kobota et surtout na ba âge moko boye zemi za makambe bele na ba complication e bele to ebi ke biso sambela to ebi ke to ana nzambe waza médecin par excellence mais na kati ya zemi wana ko découvrir pe ba maladie e bele ko ba tension ba diabète ko ba makambe bele be kana zemi ko ba problème bele basi musu bazu ba makambe bele la série problème on a ba maman quand mon bala aussi mon bobota c'est à toi moi je dirais toi une femme maman mitala koko ta sentiment papa te ya lobi na parce que mon mibali wana ba ndenge mibali ba compliqué mon bali akoyo ko lobelo mo na plaisir pour kitoko bilengi mo bwazui bo sali na ye bozaki ensemble to ndenga mo na yo amwa ke mo sana fona tika la semence mo bo fona tika bébé mo bo fa botelanga mo na mo bo moi si bo oui mais sans pour autant yeba inconvénient ayeba le bien et le mal ayeba elokonize me ko mimela mutu c'est à toi maman de regarder regarde-toi est-ce que tu es prête aux prête ya obota na mobali wana aux prête parce que kaka mobali wana bova na ye bova na bien sans moi nazala bova na me pour wana mwana moko mibale maintenant beaucoup ma 3 4 yeba ke nani ambiance mususu eko ya na couple na bino et yesu na makamu mususu et koma ke bolingo mama ko pesa bolingo trop na bana mobala o se retrouver te o pesa la moi mabe il faut penda bolingo za la partager parce que bana ba okuta papa na maman donc il faut vraiment que ça ba part de choses on to bina couple bana baza bénédiction mais bana na ka ba ko renverser le couple oui il faut total la ba part de choses pour et comme on a battant mo papa on ko privilégier trop bana a otika maman alors que maman nem dem tabota bana wana côté monsieur za ka maman a privilégier trop bana azotika papa comme que se senti isolé lié moko la famille to yebelo to zo sala donc ce qui moi si ozana posa obo la mobali na yo mwana mobali azo sengo bakisa mwana mobali azo senga ke to entamer na biso to enchever to bakisa na biso poto za bien oui c'est bien bon vous en a couple maintenant qui to comme mis ça pesa nga akabelanga respectanga c'est bien mais regarde toi est-ce que tu es capable est-ce que tu es prête ya ko zwa zem ko bota bébé parce que eza na ben inconvénient eza makamu oyo yaka ebele o yota musuna nzoto boye na bana mibale ozwa ki problème te na mwana misa tout problème te 4 5 oyo kozona na 6e et puis ba ko bota ngo lelo to mona ba âge et comment peut ko menacer mais biso to na nzambe ya solo ata na 50 ans so ba bi obota so nzambe pesi yo ya ye mo yebi ndinga sala makamu na ye yango nazo senga mibali ezaka ngo bien pour na obotela ye mais yeba mobali nyozo botela ye mwana maman c'est à toi parce que santé na yo parce que vie na yo relation bova na mobile na parce que mibali baza capable azaki na bana mibale misa bozaki bien et comme na bana 4e 5e mobile na za capable kotika yo akei pe na mwasi mususu o abota ateli banda aza capable atiki yo na ndako akena eko boko la bana ya mwasi mususu ya donc il faut bien regarder mobile aza capable atiki yo na ndako na bana na ye na moi contre temps na moi dispute na bino mibale akena eko kota mwasi mususu o azape na bana na ye azaki na mobile atiki mais ye ake ko aider ko boko la bana wana matiki o ye parce que lelo to komo mona mingi ko soana ya papa na mama et affecta bana et puis ba papa musu o bazara vraiment ba un bon tonton te baza capable ko ba problème na bino mbale akotisi mbala moko bana automatique bana parce que lelo to moni ba papa belé tant bazara ba problème na basi na bango batiki basi na bana na bango o eza mawa
Pour bana baza rien à voir. Bana baza ba fruit de nos entrailles. Bana baza ba oh bango ba luka ki bisote bisonde to luka bango. Il faut tant to ba kenta on zamba pesio bana. O ba ko élever bana na. O pesa bango bolingo pesa bango éducation. O ba ko boko la bana na ba kola. Pas devenir ba grand. Mais le autres aurait retrouvé un soutien. La famille de Miss et Miss. Maman, question o la ngato Miss mobile na bote la. Na ba que mobile na mwana mobile zo insister aza mobile moko bien avant na nga bien. C'est bien bon. Mais tout na yo moko, c'est toi. Yondo za parapluie, maman mtazaka parapluie ya bana. Maman mtazeba kubate la bana. Maman mtazaka wana pona bana na maladi na ba passe ba papa ya momo na lali pongi. Na yo za wana hotelema pona kubate la bana, pona ko za wana nzamba ko pesa ma kasi wana ya kubate parce que c'est Dieu qui garde. Mais nzamba cha biso na se ya mokili o poto bate la bana o ya pesi biso. Ya ona zo ba maman c'est à toi. Regarde bien comportement mobile na ezandeni. Poza mibali musupe azana mbetu bolali na ye. Beba la muti ata bibron o ya pam. Après ça moi ça va fatiguer mais adapté ce que ba jara mambala ndengwa to ndeni bana baza ya maman na papa botika ba système dia au check semence au tiki ozo s'occuper na moi cité papa non c'est pas bien non mais bien boire ba boso botela nga bana mais zape na ba papa misusu o ba maman ba botela bango bana ba papa na ba vanda ba papa na ba yeba ko honorer basi na bango mobala senga mo sike soko botenga mwana to sala et sala mape bongo bazali ya ngona lobi mama eza yo mitala est-ce que mobali wana relation na bino et andeni soki boza compatible so bosola bien so au moins mobali na bien ya ke nango so za mobali moko bien pona o bota pourquoi pas bota ezaka